na kombo ya tata ya mapeli momosantu biso bandima Kasavu bote na Bongolo lelo mokoma yenga 28 mai mpona kosala misala amatere esengeli ntamba etongama papa dalunga na nkolo nyonso botanaki mikolo 25 ye nde kolo lingomba atikali loba ete soki ntambo etongami te pasi na biso kosila te na biso ete tosili loba wana nde bandimi ya Kasavu bote na Bongolo mpona kosala misala ete ntamba etongama. Bandimi lokola totubelaki papa dalunga na tanga ni Salomon botama ya mitema na biso tozonga suna nzela wana te ndenge nzambe atinaka Angelo epatita Joseph te pa ba mage ete bazonga suna nzela ya Herode te biso pe bandimi tozonga suna poto bota masumu te yose tubelaki totaki ndelo tozonga suna nzela masumu te tobatela pa dalunga na mitema na biso ete kimia eza na biso pe mapamboli donc nzela masumu tozonga sute loka tobimaki tobima libela baye bafandaki batelema pamba te mosala nzambe akana repo te mosala nzambe repo kosala te zeto nkamba yeluseli masika et surtout le 8 juillet mikolo eza na suka le tokomi le 28 mois de mai ceci déjà donc tozokala un mois mpona le 8 juillet nde topesa maboko na baseline ete misala esalema le 8 juillet kaka tomatela nkamba tosepelisa tata mokonzi ya bule mpe ye apambola biso. Merci pas journaliste. Merci papa journaliste. Otondi na esengo ya koyamba bandeko na biso ya Kasavubu, bandeko ya Koreki na bandeko ya Faki awa na kati na paroisse na biso ya Bongolo, paroisse centrale. En tout cas, topesi bango nyonso merci et félicitations. Na misala oyo papa tindi biso kosala na Bongolo yango tosengi concours ya mondimi nyonso azala na poto azala na Congo azala na intérieur oyo ezali paroisse centrale ya église Kimbangisi topesa maboko oyo ete misala ekende liboso. Baoyo nyonso basepeli mpona kosunga biso babenga biso na 089 990 32 27 oubien bakomela biso na même numéro wana 089 990 32 27 ezali mpona misala ya lingomba ya papa Simon Kimbangu ekende liboso. Merci. Songi muta songi songa za sanctionné plus pour muta songi songa kwa mboka na seconde mboka kufi kasi ndo kitamu tuna mbula le mutu moko na lebiti kabali ya baki donc yo muta songi mwana kumbula ta constat de côté ane mama lobby misala to tika na ngona makat ingénieur ko expliquer tozo na posta bakaro ba rideau moquette et pe bakit eloka mutu yango wana mbote papa journaliste kombo na ngai mama pasteur kia mboka kia miaka parce que eseka alobaki ete bumbu bosala makasi bosisa mosala wana bo bazo déranger bumbu batika bumbu kimia parce que ndako wana eza ndako makambo naza na ba conférence ebele esengeli esila na lombangu pote bato conférence babada kokota yango na tomonaki ete solo naza na bumbu apesanga mosala oyo banda le 6 avril l'an 2021 nde tozwaki mosala oyo na maboko ya papa na nkaba Jérusalem mais epesaki ngai likanisi ya koloba ete namema nde bapatron oyo bazosala mosala oyo na kati na amphithéâtre batala mosala oyo tosali bayeba mosala oyo etikali esengi nini yango wana bomoni ete namemi bafidèle nyonso ya bumu toye na amphithéâtre bamoni mosala bango basali to accélérer oyo etikali po topesa nzambe esengo posa na biso ete nzambe azwa esengo amona esengo po biso bana na ye topambwama pamba te tosacrifie
ya mibale tozosenga na ye yawe nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani ete apesa bana bomu mbongo parce que boyo bazosala bazofutama te bazokende koteka ya malongo eza te mais biso lokola toza bana riche tokozala ba pauvreté na bongo nde c'est pourquoi omoni biso banso toyawa po tosala mwa mosala tokota na makambo mike etikali na biso sur 100% tokoloba tosali 80% etikali na biso 20% nde yango tolingi tomema yango rapidement po topesa nzambe esengo talati na biso toyeli lelo na centre d'accueil message tozali kopesa na bana bumbu biso banso tolamuka liloba na nzambe bakwesaka yango te soki nzambe alobi esengeli biso yingi etakaka pa na biso totelema biso banso tokotisa mutu na makambo oyo tosilisa mwa ndambo etikali nde liloba na ngai eza bongo meme bato mosusu oyo amoni te natia mwa elembo kuna po te nzambe apambola na yango na mosala papa apesi na bumbu epekisami na yango te bankwa luzolola mbote mfo bambaza azalaki komona soki azali mosika meme aza na Kinshasa meme aza na bapays ya bapaya amona biso amona nga mamaki ya mbonga awa na biro ya amphithéâtre kokutanga na vandi mpona kozela likabo oyo ya koya nango po tosala mosala oyo biso nyonso topambwama voilà tala makambo biso toyeli lelo na amphithéâtre soki moto aza na posa kosunga nga aza libanda ya mboka akoki kobenga biso na nimero ya telefone abengi biso na nimero ya telefone tokoyamba ye mais na préféraka kopesa nimero ya telefone ya moto azaka permanent na kati na bureau ndakisa président aza na biso pembeni akoki kopesa nimero ya telefone moto nyonso aza na ye posa nde ayawa na kati na amphithéâtre tokoyamba ye na esengo nyonso po biso nyonso tozwa bana papa fo topesa papa esengo lilobo oyo ya koloba na kati ya ndako oyo yango nde mokili bakoyebela ye yango wana nde tokolamukela toyebe te azali nzambe tata molimo santo tala makambo biso toyelaki yango na amphithéâtre mpona kolukaka solution to pia nzambe esengo. Merci papa journaliste. Donc batata ba mama amphithéâtre oyo topeselaka mbongo mikolo nyonso bongele meso yango epai tozali donc ndenge tolobi misala ezokende malamu volonté ya ngai na yo ekosalaki mosala mosala esila. Oui, mbote nga kombo na ngai papa dialunga na diakese général nazali surveillant commune ya Bumbu. Komona musala oyo eza pena esengo mingi mais tosenkala makasi na tata nzambe apesa biso makasi pe bozwi po tosisa musala ndenga lobi na un mois na kuteleki ebele musala na ye esila. Donc soki esili na ye ke yetanga kosepela biso pe mapamboli ekoyela biso makasi. Mbote papa kombo na ngai mama Mbenza na vai na commune ya Bumbu na selira mayulu esengo na biso ezalaki lelo mama communal abetaki sete ete biso nyonso bandima Bumbu toya kosangana na amphithéâtre na kotala musala oyo papa Simoki Mbangu Kiangani apesi na biso bana Bumbu tobongisela ye amphithéâtre pamba te oyo ezali parlement ya tata molimo santo yango wana biso bana Bumbu toyaki mpona komona musala oyo nzambe molimo santo apesi biso esika parlement oyo kotambusa mokili mobimba yango nde ezwami awa na kati ya centre d'accueil tosengi mpe bato ya mitema malamu baya bamona musala oyo tosepelisa nzambe na biso pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli yango wana toyaki mpona mosala oyo mpe tosali musala nzinzana esalami mpona kopesa maboko na musala oyo ezali kosalama awa na amphithéâtre yango wana esengo na biso yango tosenga kaka mpa na ye moko nzambe molimo santo papa Simoki Mbangu Kiangani apambola biso bana ya Bumbu apesa biso misala baye bazangi misala basala baye bazali koteka bateka bata baaffaire bazwa misala bata misala maboko bazwa bachantier pamba te musala oyo esila soki ya sepeli biso tozwi mapamboli posa na biso yango wana tosenge mpa nzambe na biso na komba tata mwana molimo santu amen. Conseil tozopesa na bandeko oyo basili kolemba bazala te lokola lisolo oyo toyoka ya batobia basala balati bangesoni batu wana na bokonzi ya likolo bakomonaka yango te totika kolemba totelema tosilisa musala oyo nzambe na biso asepela po ta biso bana Bumbu toka kozala mapamboli tosenga na nzambe apambola biso nyonso tozala lokola bapwali ya mbwa tolala esika moko tolamuka esika moko pamba te mosala oyo papa Simoki Mbangu Kiangani apesi biso esila pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli esengo na biso yango wana. Merci beaucoup. Kombo nanga François Mabila Mawila naza pasteur pe ingénieur na kati amphithéâtre.
Merci beaucoup. Na banza soko moni bumbu me ko sambela wa na tina ya suivi ya maloba o papa Simon Kimbangu kanga lotoko loba depuis le 26. Alobi azana posa amphithéâtre sila pamba des musala zaki confié na bumbu po ba conférence ne abana ko leksango déjà. Yango mo to mobiliser ba membre ba diminuer ya bumbu to yaki na kati amphithéâtre pour na ko lancer go ya encouragement to ya ko accompagnement le bamokonzi abule o apesa biso mokolo le 26 ya omuntu ko sambela biso nyoso awa pona bandimba tala musala o basali déjà pour ko yebisa bango o etikali na mukuse ndenge bomoni amphithéâtre zo kyango boete ezalaki pas négligé mais salema ki mbangu na tina ba conférence ezalaki à l'horizon tant biso to yé to banana ko changer au moins na otali likolo to sali plafond en plâtre donc na mukuse to banana na toiture po ndako ndo tanga makasi to bongisi toiture to sali plafond en plâtre si mais plafond en plâtre moni to zongeli podium bozomona ndenge ezali na lumière no bozomona et puis to zongeli climatisation de zoko parce qu'on va travailler finition mike to cha ba carreau to sokola ba vitre to changer ba poignée to zongeli ba installation hygiénique nyonso to tongi ba fosse septique asika pona zongisa ndako na ba norme ndenge ezalaka. Je crois jusqu'ici par rapport à œuvre ndako to comme déjà na 70%. Donc tu vois la finition etikali ezali juste ko sala ba finition mike ko tia ba carreau na place ezali na ba carotte et puis ko sala moi ba modification na ba place mususu mais les grands travaux et ça les mis déjà donc etikali peut-être on a 30 ou 25% et les 25% ou 30% ça ko bienda ko quand nous parlons de l'habillage tozina nous décoration intérieure pambate to ko tia ba rideau ultrason to ko tia ba moquette na place mususu bomoni ba vie des ali. Je crois les 25% etikali yango wana. Bon, lokola financement ezali bandimi nde bazopesa. C'est un peu difficile ko calculer bongo eza na poche bandimi. Mais lokola baza na volonté au moment opportun, ceux qui mouvement obembongo bakisami na tamoko record ko sila nango. Bandimi no sabu bazola na biso na ngonga oyo na banza tomoni musala ndenge mokonza bula pesa ki biso. Ndenge pesa ki njila kimbanseke batonga palais présidentiel le lenga mpe bumbu ba pesa ki amphithéâtre ezape na ba paroisse mususu ndakisa ba bongolo ba monga fula ba pesa bango ba studio ba pesa bango ba salle de musale sale makate mais bumbu lobi to ko tosa maloba mokonza bule ndenga pesa la ki bisongo bumbu azoka charge amphithéâtre bomone omno so boza témoin ezalaka boete ezaki na plafond ya triplex ezalaki omona moko mo to lobezate na kati za couleur ya Pierre de France. Mais to zongisi maloba mokonza bule nyoso lingombe comme vert blanc de moni langa vert blanc plafond en plâtre au moni ba spot o eza 400 spots na plafond soko koti na ba bureau nyoso na ba 200 quelques spots donc ba spots na kati na 600 quelques spots sans ko compter ba lumière nyoso mona sorte nyoso ezali et puis to dotango na régime ko adapté na basal ndenge zalaka ba jet d'orgue kozala ba lumière plateau kozala biloko no se sengele kozala je connais on a na suka et to na décoration intérieure de bomona ba rideau ba biloko nyonso et puis papa jour ko ya ko sepela makasi pamba te ndenge atikela ngo jour akotaka eza susu bongote. Merci papa comme na malidi na mbaka na chorale ya Yerusalem ya bumbu nazali protocole na kati ya amphithéâtre. Naza na responsabilité mama ki mbonga pesa nga pona ko kabola ti o etali batu nyonso a chantier na mokolo lelo naza na sengo mingi pamba te papa Simon Kimbangu ki angani apesa ki biso musala biso bana bumu poto réflexionner amphithéâtre lelo ezali sengo mingi po papa Simon Kimbangu lokola apesa ki biso mbela na lobi ete biso bana bumu toya to sangana to pesa e maboko pona musalo esila yango mokola lelo na zene sengo mingi tata Simon Kimbangu ki angani ye moko afongola ayebi bana bumu nde tozalaka devise na biso ezali kwanga moko ya tata Nzambe moko ya libota afongola lisusu po ete toko osisa ye misala apambola mabota na biso nakopesa conseil bandeko bazali kolemisa nzoto ete papa Simon Kimbangu atikaka na nonga mutu te soko saleli ye pa yebi ndenge nini nakofuta yo soko lembisi nzoto moye pe ya bongisela mayoza nango posa ezali te conseil nakopesa yango. Oui, nazali vraiment nesengo surtout plafond et kitisi vraiment mutema na ngai nazali vraiment nesengo komona musala oyo biso bana bumu tozali kosala. C'est vrai que tant ezalaka te koyawa mikolo nyonso mais namoni vraiment évolution kitoko vraiment donc toke na ba finition Nzambe asepela tozo mapamboli pona ba jeune nyonso bumbu nzela ya kopambwa yango oyo parce que bakimbangise bazebele kasi papa pesi biso charge oyo
parce qu'ayebi ke toza capable ya kosepelisa ye aza na ye na mapamboli ya kopambola biso facilement tellement que charge apesi biso ezali munene mapamboli mpe tokozwa yango ebele. Donc message apesa bagene tolemba te totia vraiment courage et motivation tosilisa œuvre nzambe apesi biso. Merci beaucoup. Ki ba mama basombi bateau de pêche. Mais ça le côté parce que ba papa nde tozalaki na mokumba yango pe ezali ya biso. Na mokumba yango tosalaki nini? Nalingi nazongela lisusu ele kaka kalate. Mais na résumé kaka yango parce que bino nyonso ba papa bobandaki kopesa 50 et $10 pour na bateau de pêche. Mais si manango boyoki lisusu papa lobite bateau de pêche, il faut diaspora ya Europe nde somba yango ndenge nini su bongo. Eh bien parce que effectivement $10 oyo bopesa ki liboso batu ya direction générale basalela ki yango mwa misala kaka natina bateau de pêche. Ndenge nalobaki yango pe na manzangungu na kanisi bokoyoka yango. Bateau de pêche ezali kosomba likemba te oke ozwi ka mbongo pesi bapesi yo likemba oke nango. To kosomba voiture oke na station wa boyokani bokakoli ozwi voiture okoti oke nango. Bateau de pêche ezali bongo te. Bateau de pêche ezali eloko ya munene pe etambolaka na mai. Lokola pe avion etambolaka likolo. Donc etambolaka na mabele te. Donc ezali na ba condition nango ya ndenge mosusu. Pe na lingomba na biso kala basalaka pe ba texte oyo l'État a permettre lingomba asala ba activité oyo ezalaki ya lingomba na époque wana. Kasi na ba activité wana bateau de pêche ezalaka na katité. Donc il fallait donc qu'on négocie nano na l'État pour que l'État andima que lingomba ekoki kozala na bateau de pêche pe l'État andimi yango pe ba texte wana ba changer yango pour que l'État pour que lingomba ezala capable to ezala sikoyo autorisé kosomba bateau de pêche. Pona yango ba ministre bazaki otambola tambola soki papa yawa ko recevoir bango soki bake na kamba a recevoir bango po ba négocier pe ba yokanaki bato pe apaki atie bango na contact pour na makambo yango. Bazwaki pe délégation à ministère bakendaki tina Mwanda pour na kotala pe esika nini bato yango kozala. Activité nyonso wana na kanisi nde yango ba $10 wana bozalaki kosalela basalelaki na kati na yango. Ba détail mosusu bien sûr bango baza nango direction générale ekoki opesa bino ba détail penza makambo yango ndenge basalaki. Alors papa monaki ke kosimba penza bongo te po ba activité belé na ba contact nyonso wana ezalaki penza kopesa moi kokoso na kati évolution. Ndi alobaki autant a confier kosomba bateau de pêche na bana na ye baza na poto. To sepelaki pe atiaki commission. Ngai papa Sadiki nazali membre ya commission wana. Pe na kati ya commission nazali na rôle ya secrétaire. Liboso na ya tosololaki na bandeko, président na vice-président, tosololaki pe na ba papa nyonso ba président ya paki Europe. Pe batindaki ngai balobaki na ya po ke na koka ko expliquer likambo tozana yango pe difficulté ni tozana yango pe nzela nini tokoki kokende. Rapport tosalaki yango na mois ya février. L'air papa utaki Brazzaville na lobano liboso
le papa zaki na Brazzaville na katisaki pe kuna na salaki mwa rapport yango boyokaki babandi kolobela makamba bateau de pêche ko rappeler bandeko ya poto pour ke bapesa ba contribution na bango mais ezalaki pe kaka suffisante yango tobandaki kosala ba recouvrement na poto mais avant to sala recouvrement boko mbongo te soki boyebi prix eloko bozo sombati alors to salaki ba contact na bato batekisaka ba bateau de pêche ezala ba privé ezala ba concessionnaire ezala ba particulier to ba banani ba armateur ya ndenge na ndenge tozwaki ba offre to ponaki à fonction ya ba condition tozalaki kozwa à partir ya ba conseiller technique na biso bato basi basala na kati ya bateau de pêche bato yo pe basi basali basi bazalaki conducteur bazalaki pe ba président ba société ya bateau de pêche bapesaki biso ba conseil technique na ndambo biso toyebaki alors tokendaki kopona bateau mibale bateau moko ezalaki ya sika pona kosomba yango il fallait kokokisa au moins 1/3 ya mbongo lorsque bokokisi 1/3 wana babandi kotonga yango pe bakoki kopesa bino 9 mois après soki bosilisi kofuta mbongo itikalaki oyo mosusu ezalaki d'occasion yango à peu près ba condition ndenge moko c'est-à-dire yango eza 9 mois te yango soki bosilisi boyokani bo signer contrat 3 mois après il faut bosilisa kofuta mbongo wana soki bofuti yango te mbongo na bino ekei perte parce que bateau etikalaka libanda te etikalaka na port wana il faut kofutela yango soki bosi bofuti donc yango to discutaki to pesaki offre nyonso mibale na comité na biso nano kuna to décider to lobi oui tozwi ba offre mibale wana to tiaki yango na rapport to tindaki na direction générale mais to yebisi pe bango boye compte tenu na ba condition ndenge ezali soki tozeli kaka ba diaspora ya poto nde basomba to ko remplir ba condition wana ti parce que ba papa bapesaka mbongo facilement pa ba mama baza kobeta biso mikonyos na tintsani mais biso mbongo bakolo mbongo tostiaka mbongo te à la fin donc tolobaki boye tomeki kosala inventeur pe tolobi non to proposer na direction générale que ezala sikoyo kosomba bato ezala ba papa nyonso ya mokili parce que ba mama atandeke bakokisaki yango basalaki pe ba mama nyonso ya mokili ba yebisaki biso na direction générale balobi papa lobaki apaki diaspora mais ndeni toko changer yango biso tolobi te aza tata na biso bokende pa na ye bo présenter problème akoki koyokela biso basalaki yango pe bakendaki papa andimaki topesaki ba alternative mais na le 20 mai bandeko pe bayokaki likambo yango pe bandimaki balobaki bon il faut sikoyo toluka ndenge nini toko répartir yango na ba nation nyonso tu parce que toyebaka biso moko ke ndenge nalobaki eza kosomba makemba te tokosomba fufu te soki tosombi bateau de pêche aloba nano ava tosomba o nyonso wana ya liboso tokoki kobenga yango na français faisabilité à projet eza faisable to négocier na gouvernement tozwi fait vert ndenge wana ya mibale donc kosomba yango na ba kunango na kozongela après kosomba il faut koyeba lere koya banani bakosala na kati faut bazala ba oyo basi basala na bateau de pêche ezali ndenge tokendeke kosala na ndobo te to ndenge tosalaka na nzela bandundu te to bien nzela ya Équateur wana ezali kosala na ba machine pe bokosala pile musu na butu donc tokoti na ekofanda wapi bateau yango soki esombami donc il faut port
tolandaki pe awa lere papa azalaki awa ezalaki ke bandeko moko kote ya bakongo bapesaki ye terrain tokosalela mais terrain eza nano matiti tolandaki pe baimage babandi kobongisa place yango mais il faut construire, il faut kotonga pe yango ezali pe na bakuna yango nsima na yango ezali ke soki bosi bosali bokotia badepo na kati ya port wana ya bachambre froide moko ya minene mpo lere mbisi eye il faut ekota kuna pe il faut bozala na bachambre na bacamion oyo ezali lokola ya bachambre froide ezotambola bokozwa na kati botie na kati pe il faut kodistribue yango babisika pe bokodistribue yango na bawenze te bokodistribue yango mpe kaka na badepo na bamboka bolingi kodistribue yango soit Kinshasa soit Matadi soit Mbanzangungu soit Kwilu soki wapi bisika nyonso kaka oyo ekozala prévu mpo na likambo yango. Alors donc wana eza 4e étape. 3e étape ezali ya port sikoyo tozali donc na problème ya kosomba. Première étape na lobi tolobelaki makambo ya l'État wana ekendeke pe malembe l'État basigné ba papier mais côté wana basi bayokani basi bake inventorier basi bake kotala place ekoki kozala pe ba condition wana ici ezali déjà rempli na kati entre Lingomba na l'État na biso. Alors pour na masuwa totindaki ba offre pe tolakisaki yango na kati ya rapport na biso na direction générale balobi non eza bien bapri yango mibale topesaki bango après siko lere na yaki nakomaki soki le 21 après na kati sikuna nakuti bandeko bazaki déjà ba discussion pe ba direction générale epesaki déjà rapport ndenge tolobaki pe bango bazwaki compromis yango ezaki kitoko ndenge pe kaka toproposaki yango ezaki malamu mingi mais il fallait qu'on décide entre babato mibale wana ya wapi tokosomba nga lobaki biso tokodécide te tokende nango epa papa Fumu Alongo ye moko a décidé yango tokendaki nango amemelaki ye na baimage amoni yango nyonso tu après aponi alobi ngai na kozwa oyo soki tozwi wana sikoyo yango bapapa mopepe batikaki biso kuna le tozwaki yango nde sikoyo tosanganaki isu na direction générale tolobi bon ndenge sikoyo tozwi oyo kuna yango ezali boye sikoyo naku wana ndenge nalobi naopesaka exemple bokosomba yango ezali 100 euros napesika exemple eza 100 euros ekofanda na porte donc il faut directement qu'on transporte yango. Les beaucoup transporter yango, il faut ba spécialiste, oba lobaka équipage, il faut ya nango. Équipage wana il faut ko futa bango. Banda bako ta kuna ti bako koma wa à peu près to loba 4 semaines. Ti bako koma na mwanda 4 semaines, ba mindele mi baleto misato bako zana kati. 100,000. Soki ka na 100,000 wana tolobi chaque mois totiaki wana 3 mois parce que ndenge na lobaki tozwi option il y a 3 mois juin juillet na août soki kaka moko pendant 1 mois